les qui n'a pas connu la simafuna, à quoi s'opé ma soute, à Koufi. À Koufi, elle a tellement de banques, qui n'a pas père, ma mère, qui n'a pas connu ton côté, ou ta sakufaki, ton kangue, qui n'a pas d'hôpital, de quoi n'a Koufi. Qui n'a été, ton coulier, tout ça. Ngassi qu'on a quatre na moté, mangabi, non, 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 non. Nous avons mbongo, on a pesaka. Alléluia. Mbongo na pesaka, so na pesaka ngona mama, to na pesaka ngona papa, to na pesaka ngona nani. Moto nande mtanga kokufa. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tant que tu es ndako ya banganga, faites beaucoup d'attention. Fungola mingi matoi. Yoka, soki pa nganga sengi yo soso, yeba sengi yo nini moto. Osali wa tamu supende kuna ngoso se base basenga soso. Osali ndeko ngata musokenda, na musuba kamata bilamba. Oyaka na tra ya pembe. Kasa soko pesa na tra ya pembe, ngola so peseri. O pese déjà muto zo na ke mutra sani ni akufa. Et mutango nganga koso na n'importe qui. Ils ont ndeko ba latsa ke singa. So quand des singo ba latsa ke ndeko ya yebaka te, so quand des singana e bomaka muto momo na kata ya famille. Ya yebaka te. E bomaka momo na kata ya famille. Et so ba ko tala ba mona ka yete. Bikolo ya singana ya latsa kata na kete. C'était le 10 février 1982. De quoi na yebinga na mombela moninga vie sangoni sango te vie yaka na mlake vie oyo sa nini kapitaine ngaza musulman na sambe la kao ali vie ngapi na sambe na Bethel est-ce que tu peux partager le ensemble te ngabi ça va to ina ndeko tina ndako bandeko to bandi 82 83 84 ba pesenga voiture mona tambula na yango siko ba tindinga na bandana tango na so songa na memi bande komona tika bango na makala nguza tana so leka isaki na balabala mo baso benga ngo ingende nzoko na kata balabala wana tana sina mokina sikina na makango moko wana oliena leka na ngai idée mo na kotala ye na koti pe na voiture na kuna de pipi de est-ce que fifia za dawa waza ndaka so sukula de fiba so benga yo wana ngai bibi na ngana lipeka. Et pas on a quatre beaucoup de excusez-moi na zone loko moko. Voilà. Bible na ngana simila loboko, on a contact na voiture là. Viens. Voilà zo c'est la fifi. Na zo lukanga yo. Te mukaso mwa sana ndivanda kuna zo lukayo. Namona fifi nani? Mon père, mbule konoka, mikole belebo kimanga ya yembango, papa bakima mutu mbala mo plonge na kimo na ngai. Bakima papa. Frère, faites attention à Babizia. Bien ma frère, vous me savez, mon sœur, c'est alléluia. Keba, comment la secrétaire de la nation comme ça, et ça va bis monsieur Ning Saranzo toi. Keba frère, ouais on va maman va organiser ça. Keba, alléluia. Keba mon frère, Keba. Yo frère, dinanga le bamoli kambo kwa. Oui ma frère mingi. Balingo kinota bande na bomba frère ba frère balingo kinota ba frère ba frère balingo kinota ka ba sœur alléluia jamais balingo kinota ka ba sœur ba frère alléluia au moins la payer wala so qu'il pas et pas sœur akona ba pese mbote sangoni sangote to sambela la sambeli yo ka masolo muso di magana isanga tina ma sœur sœur Dorcas nga sœur Rachel nga obala ka sœur en Christ ma solone ko sani pembeni ya Sandra oyo yepe Sandra ngate ata nene ngate ata bato ngana na kobala ka faire en Christ soko yoki ante frère na sœur ma solone comme faites attention frère Isa frère Yedi ayo ko pesa sœur mbote mama yakana pesa mbote mama yakana frère c'est sagoni alléluia la fait c'est mbote sagoni c'est malamu si quoi so pia frère mbote sœur mbote on y a sukana azu musaplo yo aso kwanza sœur alléluia ba sœur nakosi voilà ba frère oui c'est quoi ba frère ozoga de yo frère ozo kwanza sœur pourquoi est-ce que c'est la zana mkusa bande kongai moto na kendaki batina nganzela mosusu na leki pa ya mamoyo kamata mamo tie na kati na mutuka mema kotambola mamo tete suka na ngai na porte hotel wo ngai moto na ndibela kinzambo jido wo ngai moto nza ko be escorte skolo wo ngai moto na ndibela kinzambe na mabele kao amen.
naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi tosukaki wana lobi bongo ntango tokendaki epai ya nganga makambo nini oyo esalamaki kuna tokenda biso malamu tosi basuki na ye nani elamba na ye epuis na mabele tolokotaki tokenda yango epai na nganga tokamati ngai toka voiture ekotikala te fona kende na voiture ti kuna po papa wana apambola yango tolongwa awa ti maleme tokomi ti na mbazango tokomi na mbazango esi tosoyeba kwanga na biso tobandi nzela ya mabele wana tosalaki à peu près mpo kolonga na mbazango mpona kokoma na mboka na à peu près 7 km tosalaki à peu près 50 mètres tobwaka miso na liboso namoni landrover moko soya na vitesse na nzela ya mabele landrover o vitesse ndeni nasi voiture nanga na tiango na mopanzi mpo nalekisa landrover eleki ntango landrover eleki mwa moke toki moto moko na kati ya landrover agangi botelema bango batelemi biso mpe totelemi moto moko akiti na kati ya apesa mbote ya mbote ozokende kuna epai ya papa biso tolobi o toza na papa na kati ya landrover awa tokiti tokoma na kati ya landrover tokuti batie éponge tokuti nganga lali nini bo ote papa azobela fièvre ça fait 2 jours yango oyo yango tozokende na hôpital awa nganga beli nganga sali nini bible elobi na biso na kati ya mokanda Jérémie chapitre 17 na verset 5 bible elobi ainsi parle l'Éternel maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Bible elobi tala kemela mabe oyo atie like na ye epai na moto yo tie like epai na nani ntango so tie like epai ya mama na yo oyo ateki te toliaka te yo tie like epai ya nani oyo ndeko na so aza na poto kuna soki atini mbongo te toliaka te nzambe alobi olakemela mabe tie like epai na nzambe lor elargese ya nzambe moto asalaka ndunda nzambe moto asalaki mobali nzambe moto asalaki mwasi nzambe yo tie like epai na nzambe akopesa oyo oza na mobusa betela yesu na so maboko betele maboko makasi penza po azali nzambe akoki na lokumu betele maboko ndeko na ngai amen. La musique mondaine nganga malade tokoti bafungoli portier amoni biso ya lali papa boye biso tolobi papa aza na maladi na bosani te ke toyokanaki ne foto boma atuli biso boye ndenge tosolaki biso tolobi boza prêt biso tolobi toza prêt ali bobokele kozila nga na mboka nake kozwa traitement waso na songi tosisa makambo sokutu na nsima na bino bakoko baza kotungisa nga moye te bakoko baza kotungisa mpo na likambo ya koboma papa ake l'hôpital biso tozongi na mboka tokomi na mboka ezaki jeudi tokomi na mboka vanda te butu ekomi papa ana ye te tolali tolangi na ntongo vendredi totuna o aye te tovanda soso sabe tolia koya kaka vanda butu ekomi tolali lisusu tolangi na ntongo samedi ayekaka te etobi no lelo eza samedi to na concert na kini alors c'est comme ça tosi babilamba bachemise tosombelaki ye totiki na mboka soli bo tokende na kisasa so tokomi na kisasa tobeta concert samedi tobeti dimanche alors ntango toya kozonga deja papa na sabikaki ale tobomi kaka garçon ah ça va bo tosi mabele wana oyo tozwaki tobombi yango wana mpe ezali colis spécial mpe ezali colis ya diamant fo bobomba yango bien mpo sino te so ekei makambo ebebi allez tobali kozonga tozwi motuka tobali kokota tongi tobima moke na nani tomoni garçon moko azokata na kati azo ya mwa mbangu ntango mwe biso atelemi sisi totelemi hai mebino tokota na bino lobi abe tolobi ona sokende mbangu lobi na butu ozaki na papa na kati ya nani bazoperfise ye vers 23h minute tomonaka mbala moko papa bendi pema papa akufi nganga sali nini akufi alléluia Bible lobi na biso na mokana Isaïe chapitre 2 verset 22 Bible lobi ete cessez de vous confier à l'homme dans le narine duquel il n'y a qu'un souffle car de quelle valeur est-il kotie like pa na moto te wasa na mo eteni ya pema na monoko na solo na ye te nangi na to pema no bombe ngana ko pema na ozo ka pema na oke lengi mais mokolo ezali pema na kolongwa ole le kawa ebono lega koto kuna
Amen. Mais les deux sont les cailloux. Mais je les allais rechanger de direction. Amen. Motoza ne teni ya pema. Tieni ke pa na motoza na pema si la kate. Motoza c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Yewanande tieni kia. Yewanande tia motema na yo. Peta sunga yo, peta pambola yo. Alléluia. Ozo mona pasi pourquoi? Ozo sala nyo suto fineza na pasi. O voyage na poto na pasi. O kene wapi pasi. Pona nini? Toki nganga kufi e bank si nganga kufi nini ndenge nini nganga kufi akufa ka deba to bakufa kata de hôpital za kota to kota ka hôpital na to koti na voiture toki ala ci hôpital to komi na portier tana kiti moto to apé mwana ya nganga mobali azo ke so bazolela tant moni amoni biso ayi abandi ko expliquer biso ndenge nini papa kufi timoke mama na bengi lisusu zone bazo sala manœuvre pour batia na kata cercueil ba kene na mboka bon ngana bisima na baninga to na bonga ibo yo zombongo kende na kisasa. Ça là tout effort au quoi annuler concert hein vous savez bande okake na bania ka bomba ka sekele me baka tokene kuna papa papa la sona kufi ya ngona concert moyens la tête to annuler yango aussi to aller tous ya no matanga to moni bembende ngoma yo mo calculer moni bembe kufi ni ngona to salate c'est pas bien moni photo salato participer quand même ne bembe moi me dit pasteur ngana moni tika ngana kende ngabi tena tindi ya kende hote pasteur ngana linga na kende ga oh yuzo chamba mandi ngana tindi tika ya kende ho passer na zo ko tika tika ho tika teni ho passer na zo banga ho banga ni excusez-moi ko pasteur chef ko tout ce comme déjà ba pasteur amen ali chef na zo banga ho zo banga ni ko chef kasala no kinganga wana to ba azan de ko na biso to ko lele na mboka na zamba ko ba spina etange ko bima na zamba kuna eske bo tange ko yana matanga ko va na kitu ebito la ki moi pour ko zo mbabe esprit. Tant à l'objet là, ah c'est vrai. Ce qu'on garçon a fait qu'un bon alibo. Le chef n'a qu'un c'est là non. Au soir ma comme ça le bâté. Tu côté na voiture, tu côté garçon, il côté na carte côté. En tout cas comme le ko ça solo là. Dans un pas en ndeko na bisoté. Ya ça mu Congo biso ba côté. Ce qu'on ça tellement le là. Tu vas te ba ko fa papa. To talibo to moni mutaso mona bisoté démarrer kaka. To sundeli bembe nganga. Biso na fait ko kima. To comme na main qui sent tout. To sima béré na nini autre là ko ko bomandeko yo to boaki on a maya kisasa to comme na kisasa to pesi sango ndenge nganga kufaki mais to bombi sekele o to ngeko bomandeko oyo to commence to sobeta concert soki ndeko na to bomaleki o sinelo mongoli o mbela sakenda o mbela sakenda muni amo azo complète amo soka na basina sing bato baseka kanini soka ndito so seka moninga na biso ndenge lelo zo sala na kata mokili bato so seka bato mutalati la mama beba sekiye motaliete basekiye motalati bien te basekiye pataso finga na bato ko seka na bato kaba passe pour que côté sur na bato na vie okino finga moto so ba finga kayete ale malédiction ça nini elandi o finga na kati na vie na et surtout yo mto zotanga yo mto mesna ko finga basai na nzambe bible ne touchez pas mes ouais ne touchez pas mes ouais na peso conseil de konanga keba ko finga ka basai na nzambe keba ko fanda ke skamo na lisolo na kotonga musai na nzambe okoya ko zali kambo bazwaka yango te. Alléluia. Bande ko batramo ki balobaka te mota ko kufa kise ko sala nini ekopola esuka nango bande ko to panza na ki moto na moto nzela na ye to panza na orchestre panzani na pla ko sala ngama neuf na lukambo na voyager ngai na kilanga te pa msikonsu na voyager na kende on saba manœuvre ngala lukambo na voyager na lukambo na voyager moko suma fa na ndako na moni garçon ko benga ngai abio vie baso benga yo ngabi ngai nanana ona mutu moko bisi na bimo atemi na kwa na kweso esika ngaki wana ngabi ngai musicien poni na yawa te wa saka wana zo bengo ke na koma bo na kuta garçon yo mama na ya tine sito kinanda kwa nganga una histoire biologie na kuta na garçon na sakos na ina pesi mbote ndeni otremia na kwa o mama mtatilinga mama tindi wali kamuni o suna so lana ndako na solo takaka baso filanga na kingo atano ko baluka bomona kweka ko to ba milangi to salaki tano isa mama mama bino lokolo orchestre panzani bongo yem tazama lokolo orchestre tamata biloko yo ko pesa ngo e pa na yenga ha no pesa ngai na tunga biyo nani atile sito kenda ndako nganga mama note siko nganga kufa yo kamata biloko yo pesa ngai po ba ko filanga na kingo o sonde ngwana na utika ngwana tika bungo sai na mwe basi sakos atiki na kwa bangatu tika tika ya tika manoke ngabi ya tika na ngabi na lokende siko tana pusi pa idemu resunga iba ya uti na matonge auti musika na matonge ha utika ngona kwa ngaki awa bonga na saka pembeni yawo ngabi no na mwe kwa be spi wana lokule yawo iko atakenga ngabi yaga
tanga bitala ni mo dukama kampamba obi ke l'esprit yebi ayo tiki yango asiko tango kolanda yo etali non na susu sakoso o sonde na ko bisa mama ngabi akende kela sakoso kutika sakoso na moni akeko akemba ona sakoso ngana songi mbangu nena ndako neko zwa nzete na ngawa kali mesiko yiba so fine kuna siko nzete bandiko nzete comme ça ko muumbu kali funa bwa nzete na kimi mbangu na maya kalamu na bwa kana tala na moni mutazo na ngamba maya azo mona nga ale kanana o keta to sibi obak mutazo mona mutazo sala sie ninga ko mona azo mona nga ale kanana mutana leki na mo mutoso nga nzira mo batebele bonde tinga bite na moni balero so na bwa kamba mona nga na bwa kana butu na songi suna nzete tia motema na saka piete nga lelo yo na mo moite na baso peto o vie baso benga yo nandio o baso bengo na coin na tena coin na koma na coin na ko kuto azaki na sakos bakutana azaki na ngonga ba ye bango de na coin na tout le monde nini o te chef ta na kutana ye mtabi singa funa ndako baso fine na kingo ayi bongo to zo na biloko tout e opesa yo nganga pina zingonga ngade yo na pia ki ngonga nga o te papa na ngalo papa mtapia ki ngonga yo ko pia nga pourquoi na ko se bon na poche na oni c'était est-ce que ce qu'on a passé là nga mo fait yo kana yo mto sana ngonga lukesika kino bwa ngonga la yo ngapi na sana nzete na lukesika na ko bwa nzete na nga yo mto sana bakifunda biloko yo to lukapesika kino bwa ka biloko na yo et quand on a discussion na ko nga ki on ko moi discussion na botrasko tabato bazala ba yo ka ke tozo discuter bon mon frère nga ke tatali alléluia ngap na sana nzete na bika waziki na ngonga akenda waziki funda biloko pe akenda mengai na kina nzete na bika pona lokumu na Yesu Kristo alléluia na zune c'était na songi na bitelo ko le komi boye na osila subu tuté na ko bwa on ra libela na ko na bwa ka bwa wese na bisomo ezala kia ngabi na ko bwa on la wese na kamati c'était na wese o bwa nzo kande na memi ngamba fomi na bwa ka ngwata na mai kende na ko bwa on na wese na memi ngamba oli misanga bande kwa amen tana bwa kinzete sinwa balere ke ide mo na ke na toilette na toilette na vandi pe bien siko ide mo ko yeli ngai na likola toilette ke na bwa kinzete awo siko la kakinga bi nzetone ko bongo na esprit ngabi ko yana ngoma lembe kaka bande ko ndenge na sotaki na wese alléluia bande ko nazo tika toilette na biso awa nazo ke ne tie pas toilette pas ya ba diacre ma bibi na ke la toilette na ya zo ebate amonaka chef nini ngaba te di na zo le ga koto me libo senga mo passe okende na kini toilette awa na keti kuna mona kuna tana fani pe idée yelinga ngame nzetone esprit e ko bima kuna u e bima na sana sa calme tena alléluia mon frère na tunoli kambola eloko nini ebangi sakabiso na butu ta muso mona olai na butu po bimoke na simande ko kele toilette oso bango ko to banga ni makanisi te na sabi eloko banga ba obanga makanisi te obenga pe nyaute obanga pe di ndokite mais eloko ebangi sakabiso za nini liwa kanisa liwa po ebike sona moni sina bina osali ni na okufa to banga liwa di okomwana kati na ndako papa mobimba asana bana ma vana kati na ndako na butango kena libanda asobenga mama la ja toko tika ngako so mama la ja bia kendeka na papa la ja na soka pongi kendeka oyo pardon de omona mutabimi na porte ndako olio kenda mutabimi na porte ndako liabima mama mo afunguli porte mutana ozo lukani Comme si on le prend, on a vu le banzete, le quoi, si on moi c'était, moi mon pépé, ça m'a évoqué lamba, parce que moi mon pépé na boutona, les autres c'est lamba boé. Ni loin. Au bout de coup d'un qui porte quoi? Na moulé le comme ils ont dit que ça c'était et l'exira sous qui dit esprit. Alléluia. Tant on a mangé tant on a table. Ils ont dit ça que lamba dit là. Alléluia. Tous on va en Chili. Si on a tiré la toilette, tu sais qu'il a monté la toilette. On a pris la toilette et ça n'a fondé la porte. Na bibi bo na moni elilia mutu moni elilio ya na moni on a se mutu mo kasali awa sunga bia voler na kota ndako pona son c'était ka bi voler na ko pamba nzete ça na kina ta voler na pesi ko na ye malembe na pusa nzoka ndesa ki voler te et ça nzoka de papa moko to sakana kata lupangu bonga telemi ayi ko tika mutu mo na toilette bonga pina bika ko tika mutu bo ngabi nzoka ndi papa chasse na zongi na te na sikoyo na somo na papa teme na toilette ou la va en calme na mona mokeke so dire na ngami papa so tala libo elo ko sesa pavolo ndasuna na kile siko mutamda sana toilette na ye siko ngata na soya ya sa kuranga na soya yesu kwa so tala kote wana na soya kote siko tala ko soa na mona tala ngami te papa ngai siko yo tawo ya gangi siko mutaso na toilette kula bibi ni zo kandesa la kinani moi sinem tagina kata toilette
Alléluia. Oh, moi, na biso nde mutayenga. Nga papa so banga ninga bitena bimeka na sima. Na ndako lobi na tongo na kepa panga papa ndeni yoka na moni ko banga na butu ya pona mutu abite mama la miota tinanga na kotikela nzela te yoka mama yo to lobanga na tikote lolo yo tikanga. Alléluia. Nani mokonzi na mokana na Romains chapitre 8 verset 15. La Bible déclare: et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Alléluia. Bali molimo mosanto biso tozwi elongoli biso kat na kubanga. Molimo mosanto elongoli biso kat na bohungu. Molimo mosanto biso makoki akobenga Nzambe Père. Nzambe asa papa nanga. Na kubanga rien. Pour les qui Nzambe aso battre nanga tout le temps. Alléluia. Ata likolo ya cimetière na kotambola pour les bikake Yesu nangai azali. Amen. Na mona kata osuba ser to na mona kata lena kata permanence ser avant que le bambo na bimi dessert. Oh. Tango to no bia te mo na bango zo banga. Amen. Bande ko eloko yaki ko pemisa ngai tango na voyager na kina Uganda nde na bosani nzeto. Na sana Uganda mikolo ebele na umela ki mingi na kati na Uganda na makambo na miziki yo ndenge na ndenge esuka na yango bande ko tokima ki na Uganda bitumbe yaki kuna te ko kima te ko zonga tina mboko yo nene na isiro. Et na kati na isiro bande ko pasi eko kotela biso ya ndenge na ndenge mokolo moto zo ko beta musique comme ça baninga ko zo ko beta bo musique ngana ko yeba te bakamati bamelisi nga poisson. Ameli poisson. Tant na kati na ndako ikomi na ngali kambona moi te na santi na koti hôpital na mekindenge surtout moi ça surtout na lobaka lisute et c'est fini na kondi docteur Ansalino lokona moni bo keneka kisasa ngabi jamais nesi ngabi na okende te vumi na kufa awa gasu ngoya na bino to kene papa moko ya nganga to ke papa na alubi na fongola chemise na fongoli chemise so 4 gilets akati nga banzolo ko tolo mobimba pakola nga kisa pilipili sima na gangia apakolinga libije biloko ne kota na kati esabe nzokande na kati na mboka wana basana kisi mo so atio na masanga ezala kola mwa poussière bo il faut kufa papa kolinga bo pamba na zuna ndako papa bino boya ne sulubi lobi na kongola basomi nga maki bakamati maki batia na kati ya bakalinga ngo si batie poussière na lie maki bandeko na sali diarrhée na sala na hote banda 8h papa na bika osala diarrhée babiloko na bapia ki osala nini e obima diarrhée kamati nga 8h te midi 13h, dans les 14h. Et quand on a fait la tête, on a souvent la télé pour la zone, on a fait la zone du soir. Alors, on a fait ce qu'on a habité, c'est qu'on a habité. Quand on a dit ça, papa, on a aïe aïe au calé. Parce que c'est la moitié. Ce que papa a dit, c'est que quand on a dit ça, aïe aïe, pas bon. On a dit ça, 2 minutes de prendre, on a prendre cela. Il dit ça, aïe au calé. Vers 16h, il y a rien. On dit que ça, il y a rien trop. À quoi d'accord? Mais c'est bien. Tila la libande kolanga isomo pasi ya ndengo wana ikoma ki bato azomona babite no mopera kokufa kaka mopera kufa tuka somo. Alléluia. Nani mokonzi Nzambe sangala to betre suma boko lisubito ko. Alléluia. Nazungi nanda kuna muni garçon mo ko talanga bi mon frère, il faut sambela samba là il faut sambela parce que le comme il faut sambela nous on a des connaissances qui musulmans akela ngepa ba musulmans bakoko na babatiser nga bapinga kombo Abubakar na mo sambela kuna mon père Abubakar na j'ampli na subi loko ndinga ndinga na pesi pote malade ici la pamba mon clomoto divina mosquée azo la sanga omoni mama na zo kende kuna na bia mama na sanga bato c'est fait ngabe toke na mama tokongo na mama bio ah ça va luka nini soso pembe soso ya pembe na kule musuta via pembe kaka ngabo na pesi mbonga sona kali soso pembe ina ali boboso na ndako lobby ndeko ya so komi lobby ndeto sama kabeso to so na ndako lobby samedi ayeko swanga vers 12h to komi na ndako pa ya mama na sona ndeko kwa kotika na kati ya ndako na komi na ndako na kuti nzungu ba cheli kole bonga ngapi na vaine bonga boyibi bonga ti simana ngwale akamati bulangeti azipinga azitra asipinga boyebi so mutaza na fièvre batu mama matiti mona katini boye bon bazipio ngaba salenga ndengo na nzunga soso basipinga siko sukabina nga fungula na funguli ba milinge matelinga abina nga kotsa loboko na kati okomona batonga misato longola batonga wana ne ekoya na musunité ekoya te na kati ya nzungu quel exercice
na kosi lo bon na bipesa ba tonga na kosi na tala yango na kangi na bimisango tous les trois moko koité abi bon osunga bina suye abi soit comme musulmoko na juste comme musulmoko na bimisa abi na ngasiko osu musulmana na tala lokolo abi lianga na liango bando lianga ndo lia malema abi soko le ko buka mokuate lia kaka musuli ya pamba na lie sisi nzo mukwa chango likolo yango batonga wana nazina tena abi zo mususu na zwi bana olia ali bano sala ka de kwa ti siri sa sosoa quel exercice diable na bandi ko lia soso kasanga mna sana maladi na mna kondaki c'est-à-dire lia soso mbanga passe na dina lia somo na pemi na katuna na mutem sona longola ta lambango na utanso lia bandi ko lia so 14 ti 17 mbanga passe na lembi na katuna ya kota na katuna osisi allez continuer osisi continue d'abord c'était la sisi tout na utaka biko esika moko atungo sisi ngalo biye ali bon kamata nzungo na simona na maboko na simia ali bon mela supa na nyonso da toni na botonda na kiti osisi ngabie ali ko kamata ni kwa wana zongi sango nyonso na kati ya nzungu moko na zongo tu na zongisi so zongi sana batonga na so batonga na zongisi kanga nzungu na kanga so libanga za tsali kwa kifunga so libanga pe osisi ngalo biye osisi kwela mba alongolinga natali mama ngame oya asasa olani abi nanga bovanda mwa muke simana ngona opeso nzela na vana mwa muke sina bisinga na libanda abi kende lobi na tongo ko sangati il faut yawo kabisa vana oya lobi na tongo baki utika ngai na lali bande ko tango na lamuki na tongo ngai motu na sai ko lobate na bi loko tinga na bengi de ko tokina na so sa ngai mongo na ngai sa na so loba kabando loba na kote na lati chemise chef ngondo longa bien na so loba tuka na so ya na lati chemise mbangwa na loki nga mona ntila na ko ne pas maman wana mona batnansila popero na so ngari tuna ndima te posa ndima na so kale na loki ne ti na ko na porte na funguli porte na mona maman na so ko ba po mona papa oyeyo moko na senga bien maman na so loba abia ngana sana to mona mona bandi ko loba fanda wana zero makambezali na vandi moi moke garçon ina ndako kutinga te alandinga lisusu tina na lupango wana afunguli porte ndeni uzelinga tu yembala mobo kabite dina so loba te abia mona biso ni maman sa ti mona mando loba moi moke mama na ye abi mwana soko vandi na mboko yo ba koboma yo il faut ça tout obima na mboka yo il faut ça tout obima na mboka yo il faut ça tout soko tika na mboko yo ba koboma nde ba koko ba bisenga bima tango kobima il faut ça tout osonga kisasa osonga kisasa ko makuna bot no basa kuna ba ko soi alisima nango ya kosonga soi pai OK nete mbongo asenga soki buni lero nale to kobima to sali manevre to bimi to nazumu tuka to keiti kote ya mboka mo bingo embokoro kote ya ozai yo tambula tuka mboka kombo embokoro alors to kulongo na mboka na embokoro to ke na bunya to ke tant na comme na mboka na moi santé bandiko ya moi santé to ye na kata bunya to comme na bunya to ke ti na butembo na kata na butembo ngabite et na kata na butembo bandiko nde pa ngai na kenaki ko signer pacte na diable et ça papa moi c'est na mboka moi c'est basala ka ba zokona ba pomme de terre to ke pa papa na ngai singa bien tuka ngai na lingi vraiment il faut na koma danser dans na kata kisasa somo abi na ngai wana il faut signer pacte il faut signer pacte na makila na ke papa na pese loboko akati ngai nzoloko azui makila wana akoye mokanda na signer na kati ya papier ke ngai na ndimi sikoyo na kosalela satan na makamyo surtout akolobela ngai na signer na pacte ya makila. Oh Seigneur mon Dieu, nzambe na ngai lingi ngai, alléluia. Naza moto tango su naza na bino mbe nazalaki na bino kati na sikote nazaki bandeko na koma ki mosika mais lelo nzambe alingi te oyeba mpe otika nzela oyo ozolanda ndenge ndeko na ngai John mpe azwi desija kotika nasali pacte ya makila esima na yango kuna tolubimi oyi moto so asali pacte ya makila ifo koboma so asali pacte ya makila ifo makila to ifo bato bakokufa et na longo kuna na bosani te maloba oyo mama oyo alobaki na ngai bite a ozokende boye il faut sala nyonso tu ozonga kisasa kofanda te fozonga kisasa nasali fe tour na okoma na kata kisasa na kata kisasa nasalaki à peu près 3 jours na sima na 3 jours awa nazaki na leki na nga moko ya mobali natindi ye nini
pétrole na super le manga biki nosomba pétrole pour tout ça na kati na ndako e kosunga biso et puis bazo kena zimbongo na pesi na camarade na bosa na pe camarade ba kei na lemba ba kosomba pétrole na fani mwa mokina sima muri camarade na zo ya ba ya leki na kokuna na sima funa akwa zo pe masute akufi na telemi mbangu to kena ba père na ba mère to kemba okuna to lokuta mutasa kufaki to kangie to kena kati hôpital de quoi na kufi dès que nous avons toujours des fait Willy, qui a été tout tout ça. Nga siko na kati na motema ngabi non. Nous avons mbongo oyo na pesaka. Alléluia. Mbongo na pesaka, so na pesaka ngona mama, to na pesaka ngona papa, to na pesaka ngona nani. Moto na ndemtanga kokufa. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tant que tu es ndako ya banganga, faites beaucoup d'attention. Fungola mingi matoi. Yoka soki pa nganga sengi yo soso yeba sengi yo nini motu osalia wata musupende kuna ngoso seba seba sengo soso osalande unanga ta musokenda na musuba kamata bilamba oyaka na dra ya pembe kasa soko pesa na dra ya pembe ngona so peseri o pese déjà mutu zona neke mutu sali ne akufa e mutango nganga koso na n'importe qui ezana ndeko mo ba natake singa so quand des singo ba latiki ndeko ya yebaka te so quand des singana e bomaka moto momo na kata ya famille ya yebaka te e bomaka momo na kata ya famille e so ba ko tala ba mona ka yete bikolo ya singana ya latana kata na kene. Alléluia. Nani mokozi ndeko ndeni ngana ko tatola monene na zambi te so kinzambe waza nzambe na bolingo apisinga lelo grâce mais yo zali awa ta musunde kuna ngoza makambo minene yo sala mais ko quand même côté ma liboso na bato pona ko tatola te. Alléluia. Mon frère, ma soeur, na moni que vous allez koseka peut-être oui. Mais ngala lingi de kolangai songa mbi pomo mokesima. Na lingi tango sika yo vandi wana, meka kotana no fio sana. Meka kotana ba difficulté nyo sia fio sana. Meka kotana ba passe nyo sezo langa yo na kati na vie. Yo muto so tala ngai. Yo muto e kate siko. Meka kotana ba passe nyo sezo na yo. Est-ce que c'est pas na ba passe wana? Pani kolia no na passe. Kolata no na passe. Ba famille no passe na passe. Ndeko na ngai soki ozali komona passe na ndeko na yo naza mopaya te naza moninga na yo kati na mboka oyebi ngai soko ndeko ozali komona passe ndeko na ngai pamba to kamati nzambe otiki ye yo komi kosala makambo mosusu oyo eza kosepelisa nzambe te mais lelo soki ndeko na ngo ozwi mokano okomona loboko na nzambe nzambe akosaka te ndeko na ngai. Moi je suis riche naza riche oyo bomonaki na mokili natamona mituka na kati na nzambe bokomona oyo eleki motuka bible bete likambo na likambo ezaka na ntango na yango. Alléluia. Au monde ngana fewe okomona ngana fewe te bombe loko na edisi yo lelo papa na ngai mutasa kola biloko wana soko lelo yete ekoyalo okomona ngaba ndeko na kotamona ba 4x4 awa okomona ndenge mususu nazana ko ndima nzambe wana. Alléluia. Nani mokozi mon frère ma soeur pona nini ozomona passe na vie na yo pona nini ozosouffrir na kati na vie na yo nzambe atunaki na mokilo na mission obosani mission ya nzambe okomi likolo ndeko na ngai pasi ekokangama na yo et surtout biso bagarso ya mombele tokomata quartier naso tokomi tozongisa yango nsima soki na baquartier mosusu okuta baeglise ya ndenge na ndenge baeglise ya kitoko ya propriété omoni bagarso baza na bolingo baza na boyokani mais pana biso toujours bacritique banini mais nzambe azobenga yo frère nzambe azobenga yo. Alléluia. Bandeko mokolo moko nazalaki na limité na moni garçon moko azoleka na nzela asimbi bible na loboko. C'était le 10 février 1982. Ndeko wana yebinga na mombela moninga vie sango nini sango te vie yaka na mnake vie oyo sala nini habité minga za musulman na sambe la kao ali vie ngapi na sambe na Bethel est-ce que tu peux partager le ensemble tenga ça va to yena ndeko tina ndako ndeko fungoli bible ndeko bandi côté ya ngai le ensemble. Verset dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Bible le dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nzambe lobi oyo andimeli abete Yesu atindi nzambe alingi mokili pe atindi mwana ye oyo akondima mwana na akokufa te mais azana bomo ya seko ngai na ndimeli Yesu Kristo na ebete ndeko na ngai na azana bomo ya seko. Alléluia. C'était le 10 janvier 1982. Nde mokolonga na ndimaka Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai tobeta na l'espace maboko. Alléluia.
nandimeli Yesu Kristo nakangami na nsia na Yesu Kristo bameminga tina kati na église bapresente nga na miso na bato basambeli mpo na tina na ngai mokolo wana bandeko na yokaki eloko moko ewuti na sema ya makolo na ngai wa eloko moko ebimi kati na ngai mbala mona oki nzoto na ngai ekomi pepele. Alléluia. Nakangami kati na nsia na nzambe bameminga yawa so bakena nga so tina na mbanza ngungu esina ki kozwa kisi ndeko muna na mbanza ngungu bandeko esika na kianki kozwa baptême au nom de Jésus-Christ. Nebite yo zali awa ndeko na nga so kozwa baptême nebite so kozwa baptême ya ndenge nini baptême to baptiser veut dire immerger. Immerger veut dire plonger dans. C'est-à-dire ko kamata eloko ko dinisa na kati na mai c'est ça. Mais ko kamata kopo ya mai ko tia moto likolo ya motu ezali immerger te. Français benyango aspersion. Mais baptiser veut dire immerger. Vous savez intellectuel vous allez awa. Bible oyo ngai na yo to kutia on kati na mokili ngai na sala Bible te. Kamata mo baptiser Lucas dictionnaire tanga baptiser au monde akona bakomi immerger. Si ko soit immerger tala na kati au monde akona bakomi ni plonger dans. Donc ça dit ndeko nanga il faut ba kamata yo ba division na kati na mai lokola mai ya njili ba kamata ba division na kati na mai et puis ba baptiser yo au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on soit baptême ya ndenge wana c'est ça le véritable baptême. Mais so ba tio ba kopo na motu yango te il faut soit baptême ya ko division na mai. Amen. Ngai bandeko bakende na nga ba pesinga baptême au nom de Jésus. Na ina kati na kisasa Zamba sali makabo bandeko na ngai na komi na katna na zia na Yesu Kristo bato balobi ba musicien ba fingi ngai balobi ndenge na ndenge oh c'est là akomona pasi. Je suis le premier musicien naza premier musicien na mboka na biso Congo musicien ya yebanaki pe atiki makama musiki pe andimeli nzambe naza premier musicien na bi bien que oya yebanaki pe andimeli nzambe premier musicien. Bandeko, tu bandi 82, 83, 84. Ba pesenga voiture mona tambula na yango. Siko ba tindinga na bandala. Tango na so songa na memi bandeko mona tika bango na makala nguza. Tana so leka sika na balabala mo ba so benga ngo ingende. Nzo na kata balabala wana tana sika na mokina sika na makango moko wana. Olie na leka na ngai ide mo na kotala ye. Na koti pe na voiture na kuna de pipi de est-ce que fifia zali awa waza na ndaka zo sukula de fifi ba so benga yo wana ngai bibi na ngana lipeka et pas na kati loboko de les amis excusez-moi mukena na zona loko moko voilà bibi na ngana simila loboko wana contact na voiture awa fier wana zo c'est la fifi na zo lukanga yo te mukaso mwa sana banda kuna so lukayo. Nani? Mon père, mboule konoka, mikole belebo kimangai, yembango, papa bakima mutu mbala mo plonge na kimona ngai. Bakima papa. Frère, faites attention à babisi. Bino bat ba frère bo message moni sœur na cela, c'est alléluia. Keba. Comment la secrétaire de la chose comme solo, et ça babisi monsieur ning sa nzoto hein. Keba frère. Oya ko baba ko ba momo ko ba okinzo sali. Keba. Alléluia. Keba mon frère, Keba. Yo frère. Dinanga lo bamoli kambo kwa. Obi ba frère mingi. Balingo kinota bandeko na bomba frère. Ba frère, balingo kinota ba frère. Ba frère balingo kinota ka ba sœur. Alléluia. Jamais balingo kinota ka ba sœur. Ba frère. Alléluia. Au moins la paye on a ce qu'il pas et pas assez. À quoi on a pas payé mbote. Sangonini, sangote. To sambela, la sambeli. On a solo monsieur bi magana isangatina. Ma sœur, sœur Dorcas nga, sœur Rachel. Nga nga obala ka sœur en Christ. Ma solo ne ko sani pembeni ya Sandra. On va y Sandra. Nga te attends, nene, nga te attends toi. Nga na obala ka frère en Christ. Soko yo qui te fait na sœur ma soane comme faites attention. Faites attention. Frère Isa, frère Yedi, aïe on peut sa sœur mbote. Maman, yagana, on peut sa mbote, maman yagana. Frère, sœur, sangonini, alléluia, la fait ses mbote, sangonini, c'est malamu. C'est quoi son pire frère mbote, sœur mbote, on y a soukana, azumu saployo, aso kwanza sœur. Alléluia, ma sœur, nakosi. Voilà, ma frère, oui c'est quoi, ma frère, ozonga. Yo frère, ozo kwanza sœur pourquoi? Est-ce que c'est la zone mkusa? Hein? Abakouk.
Oso kwanza sert pourquoi? Zizi, oso kwanza sert pourquoi? Alléluia. Patrick, oso kwanza sert pourquoi? Est-ce que ça mkusa? Bon, bino ba frère pe bo frère nano. Bino ba sert. Frère la kwanza yo mkusa ndenge wana. Tomboka. Frère, so kwanza kama kumususu, ma, na mfune pa pasteur. So meko kwanza ngai ma, oso kwanza kesi komuni ngaza mkusa. So ko gangeli frère ndenge wana, abando kwanza lisusu. Yo so ba kwanza ndenge nokomi, ah frère, tika ba jeko, tika ba jeko. Alléluia. Moi mon kwanza mtu komi, ah frère, tika ba je. Tant yo so ba tika ba je, frère so konteka ko kwanza. Alléluia. Bande kongai moto na kendaki batina inga nzela mosusu na leki pa ya mamoyo kamata mamo tie na kati na mutuka mema kotambo na mamo tete suka na ngai na porte hotel wo ngai moto na ndimela ki nzambo jido wo ngai moto na zako bele skolo te skolo wo ngai moto na ndimela ki nzambe na mabele kao. Amen. Amen. Tant on a zongi, n'est bien que ça m'a caté ça le automatique. Pero a pesa nga motuka, abote les voitures là. Frère, sérieux kanga. Yo motoni ko tambo na zela nzambe na kobanga nzambe te. Yo kanga yi. Yo motoni ko tambo na zela nzambe ça dit ozana ndaku te, ozolula ser. Ozana musala te, ozo proposer sero na kobala yo. On laisse nini? Ozalo na ndako ya ba parents, oh frère, na kobana ser na kobala yo. Ozalo ndako no mokolo nini? Na bino pe ba ser, okolo ndima frère moka potiala na ondima. Lobi na lobi, nge, osikoma niko luka siko na suka neni. Alléluia. Nani mokonzi? Bande kongai moto na ndimela kinzambe. Na eko kweya, suka na ngai bandeko na eko zongela mokili. Suka na ngai bandeko, tamba botiringa voiture. Na mondo kwa siko makamyo se baby, comment ba botiringa voiture? Ba sango ya ndenge nini bona bo. Comment ba botiringa voiture? Ndenge kwa na quatre église. Soki pasteur avant d'ici, o bona ba, et pasteur ngo pendenge ni, ye mo pasteur sala makama boite. Bonga ko sanga bona na longo pe l'église ngo. Okomi ko loba biloba loba. Zo ande faute na yo moko. Ngapeta na mwende ngene singa bya na longwe, na longo na zo bandeko kozonga na zongi na mokili. Bandeko to komi na troisième partie. Tongi to kota na troisième partie on a ebisa ki bino lobby était partie eza partie ya somo ngai moto na ndimela kinzambe na ekotika nzia na nzambe na songi siko na moki ngai moto na tema ki liboso na bato ndemba frère batelema kiawa na biti ngai bandalo na ndimeli nzambe bandeko na songi na moki na kwe na kati na ekobo ne sika etenale le pa na nzambe yo kina ngai mawa alimbisa ngai na songi na moki bandeko zo na songi na moki na songi komela bangi na songi komela makaya na songeli makambo nyonso tuna mbe na zalaki na yango suka nango bandeko na ye kozongela miziki ya mokili na kota ete na Victoria bokoyoka na songeli miziki ya mokili olie na suka wana na miziki na songi siti shama suka nango bandeko tokeli su na ndako ya nganga mbalo bandeko tosongi na ndako ya banganga toke na mboka ya basakata na mboka mwa azobenga yango bokoro so longo na bokoro kote na kati eza na mboka azobenga yango tolo bandeko toke na kati na mboka na boyoka ngai bandeko na ngai kotia katembete qui s'ezali kotia katembete bandeko na ngai Satan existe na kati ya mboko bandeko na ngai tokendeke pas chef coutumier tokomi pas chef coutumier azana nzeta likemba mokuse awa nangi kamera la sango pena bien nzeta likemba mokuse awa soki na mboka wana papa na kokamata yo amatisi yo likolo ya nzete ya likemba bolanda ngai frère amatisi yo likolo ya nzete ya likemba Yokangaï, frère, Kotia Katembete, Satan existe. Kotia Katembete, qui c'est ça? Mais, Jésus-Christ, finale. Alléluia. Bande Kongaï, Motonandimela Kinzambe, na zongi na mokili. Na Motonandimela Kinzambe, na zongi sunandako banganga. Mbaona kinandako yanganga, na kisika nzete ali kemba. Awa. Frère Yokangaï, maman, papa, bolandanga frère. Soki ozangi eloko na mokili kolula keloko ya moto te soki ozangi eloko na kati na mokili kolula eloko ya moto te oyebi ndenge azwi yango te luka ya yo soki ozangi eloko moni moninga aza nango kolula te moninga aza na lopango oyebi ndenge azwaki lopango wana te keba frère
on est moninga sola tapien keba ko lula te o yebi ndinga swango te tam se wuti na ba deuxième monde. Alléluia. Dans le but de comme na parti moko ya somme, parti moko ya somme. Nga moto na ndimela kinzambe na tikinze ya na zambe sikoto longwe to kibisio surtout sikoyo na mboka wana ya basakata tokokuta nzete ya likemba bokuse awa sikoyo bakomatisa il faut ba matsanga likolo ya nzete ya likemba bande ko tambola na mokili omona makanga na baka bande ko sokinga na temi liboso na vino azali ko sambela eza pamba te nzamba linginga mingi kan sande ko ngai na kokosa yo pour atina nini kan sande ko na kolobelo likamu poto pesa ngai nini na kosa yo nzambe na ngazo tala ngai to nazo sala ete soki nzambe atindi ngai na tema liboso na bino pamba te nzambe aliko bikisa ka mombele nzambe aliko bikisa bino pamba te boyibi ngai boyibi mabe na ngai boyibi misala misiki na salaki na keko sala na sali ko témoignage na quartier na ngai po te bino boko koyoka bino nde bato boko soutenir ngai na musala oyo po boza bandeko na ngai mais nzambe ayebi kaka bino te nzambe azotinda mpe bato lokola bandeko mosusu bavandi awa bamosusu azovanda na bagombe bayolo bazouta kuna bazoya kosambela awa na mombele bandeko na mosusu na bauti na bagombe tosambe bazoya kosambela awa po te nzambe atalisi bango eloko eza kati na motu oyo o ateli liboso na vino nalukaki yango te nayebaki mpe te nayebaki te mokolo nini mais nzambe moto aponi ngai azwi eloko na atie kati na ngai soki olingi oyeba yango pusana pembeni na ngai soki olingi oyeba yango kangama na ngai mokolo ezali nzambe akofungola miso okomona eloko eza kati na ngai bandeko ngai moto nandimelaki nzambe 82 84 naye kotikalisa na nzambe nazongeli makambo nyonso tu naye kozongela misika ya mokili nazongeli mpe ndako ya nganga bongo bandeko ntango tokomaki epai ya papa na ya nzete ya likemba lelo nasuki awa te lobi tokota siko monene ya nzete ya likemba eloko nini esalamaki na likolo ya nzete ya likemba wana o nzambe merci alleluya lobi tokota na nzete ya likemba lobi ezali mokolo ya suka oyo tokosisa témoignage oyo tokomi sikoyo na troisième partie oyo ya somo oyo bible elobi mbwa alie asanzi biloko oyo aliaki bon aki olia asu biloko oyo asanzaki somo
naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima